peut être molimo mabe akwa kobima na nzoto ya moto peut être akwa kotosa moto moto wana azana eloko mosusu te ye spécial akwa koya na yango moto wana sengeli kaka zala revêtu na puissance d'en haut. Il faut yo moto so bengana milieu mabe yeso ça la présence kat sabo moina yo pe sala yango pour la gloire du Seigneur wana bakoyeba na kotosa. Et Jésus-Christ a exaucé la prière des démons. Donc, sika bikaoki, et sika malamute. Tango molimo mabe abimi katina moto akenda kana bisika bikaoki. Ça c'est une information. Elingi kolobani, soki moto aboyi na ye kotinda milimo mabe na bisika bikaoki a contredire Jésus te. A telelemeli enseignement à Jésus te. Na bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe na yo na bonzambe na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Émission ya 100% bonzambe et ye wana pona ko sepeli sabino. Yo oyo ozana posa ya ko adorer nzambe, exalter peuple de Dieu. Prédication, campagne, intercession, débat biblique, musicien, yo oyoza na posa ya kosa la promotion ya album na yo, olakisa talent na yo na mokili mobimba. Adresse ezase moko, vous abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko makasi na émission na bino 100% bonzambe oyo ekozala présenter et pas na ngai moko la servante de Dieu merveille miezi gracieuse. Que Dieu vous bénisse. Avant tout démarrer, non c'est la papa to annoncé déjà la prière pour nam kola lwa to kota na émission na biso. Merci. To sambeli. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, enseignant ya malamu ezali yo, tolingi toloba na tina na yo, tobengi mo limo mo santo koza na biso, tokambama na molio mo santo ute bandeli kino suka, totiki pe bandeko nyonso oyo bakozwa libaku malamu ya kolanda biso pe na maboko na yo, zanga te kolobela moko na biso na kombo na Yesu. Bongo. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes captés, branchés sur notre chaîne El Roi Media TV. À travers notre émission 100% Bonzambe, oui, mais ça n'a qu'au CP Sabino, qu'au Sabino, du moins, ma réponse à ma question, Sabino, toza toujours. Na libakwa malamu ya koyambela kabino ba pasteur, ba sananzambe, ba serviteur de Dieu ya ba lolenge nyonso pona ko répondre à ba question na bino. Lelo toza na sujet à motuya o tolingi kolobela l'endroit approprié o to sengeli ko kende ko tinda donc pour chasser les démons, les esprits mauvais parce que na ba église na biso actuellement to komaka ka chasser les démons monte mais tozo yeba te bisika pe lolenge nini ya ko sambela pour que to tinda ba démons mais toza na invité na biso le pasteur Timothée à l'église Milipador au tozana na kati ya champ na biso vraiment notre papa shalom. Shalom ma sœur Bonibino. Ouais ça va papa merci beaucoup. Alors liboso ya caméra na biso ya chaîne na biso kitoko makasi El Roi Media TV. Vraiment ba on est ba zili ba ya kolanda biso bazana curiosité quand même ya oyeba pasteur Timothée azanani azokamba église na kombo nini communauté nini. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité. Na pesi nzambe merci parce qu'aza maître ya temps pe ya circonstances nyonso ezali na bolingo na ye na décision na ende à rendre possible émission oyo ngai na bengami na kombo ya Manuel Pedro Timotheo appelé na ngai ezali Timotheo donc Timothée en français nazali pasteur responsable ya église to communauté na kombo ya Altar de Fogo. Altar de Fogo en français, hôtel de fées. Nazalipe en même temps responsable, il y a un ministère, il y a délivrance, Nakombo, il y a Milipador. Merci. Merci beaucoup, papa. Donc, on a vu que vous avez un peu précis. Vraiment, bien sûr, pour comprendre, papa Azanani. Mais le coup, le thème Nabiso, le lot autre, vraiment, on a vu que c'est un peu un thème très curieux pour Nabatou et
et ça bango moi boulou et kenda mutu de tam moko du jamais vu. Mais tolingi koyeba déjà papa que dit la Bible sur ya bisika ou esengeli ko chasser les démons. Ok, merci. Sujet oyoyo est vraiment important pour na bana nzambe. Na petit ce qui sera ko permettre vraiment na lobamo mingi sur ça. Que sujet oyoyo sur l'endroit approprié et pas yopi biso to sengeli to tinda ba esprit ya mabe ba démon. Na sima ya kobimisa bango na banzoto na bato. Sujet oyoyo ezali tellement important makasi pour na biso ba chrétien. Oui, Bible et ezali kolobelela sur makambo yango. Na ko souhaiter totanga Biblia peut-être tokoka kozwa maloba penza malamu ya koyebisa et pas bande kona biso bazolanda biso. Ce qui totangi na Luc chapitre 11 verset 26 24 à 26, na kotanga rapidement en français. Luc 11 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Situation oyo to isika toti kotanga ezali enseignement oyo bande kobima na monoko na Yesu. Na oyo bande kobima na monoko na Yesu nde sika oyo biso ba Kristo tozo mo mesano na esika ya kotinda milimo mabe. Premièrement, ezali possible molimo mabe akwa kokota na kati ya nzoto ya un être humain. Sikoyo na makanisi na Yesu Masiya molimo mabe akoyo kuvanda na bomo ya motu te, il faut kosa nini kobimisa ye. Tina na yango nde tomonaka ba service ba délivrance et salemaka par-ci par-là na objectif ya kobimisa milimo mabe na banzoto na bato po ete bato bako ko vivre bomo ya malamu oyo ezali vraiment na plan ya Nzambe. Mais eloko nini tozali ko constater ma sœur sur esika nini tozali kotinda bango. Wuta bomona na biso na bekodim ndenge to évoluer ti lelo oyo mingi na biso to mesana kotinda milimo mabe na bisika bikauka. On en français tozali ko benga le lieu aride. Mais biso to ko se rendre compte que le lieu aride n'est pas un lieu approprié. Le lieu aride n'est pas un lieu oyo ya sûr et pas wapi to sengelito tinda milimo mabe otoko bengana banzoto batu otoko bengana na kati na maboto na biso. Donc esika bisika bikauki esika malamu te. Donc il faut esika mususu otoko ko tinda ba milimo mabe oyo tozali ko bengana na banzoto ya batu. Mais papa vraiment le Congo est quand même motuya pour tout monde autangi na Luc 11 vraiment verset 24 et tout qui dit na 26. Alors Ozaki un peu clair pour batuba et semble bango un peu superflouté mais tout monde awa milimo il faut qu'on bengana bon ndenge bayebisa rabiso depuis longtemps il faut qu'on bengana dans les lieux arides. Alors pour nous cause un peu clair papa mais kako fungola biso bisika nini kasi et sengeli ko kende pour que to bengana ba esprit mauvais au banda to banda ko bengana bo mwana ti lelo to zo lemba te to continuer ko bengana bango. Merci beaucoup ma sœur. Problème na biso aweza soki lelo to zo mo mesano yako na sima ko bengana milimo mabepe ko tinda ba na bisika bikauki ezali na nzela ya makomi obisika na otiko tanga. Mais to comprendra ngo malamu te. Alors Jésus-Christ azali kopesa biso une information. Différence tobo keseni ezali entre une information na une recommandation. Liboso ya recommandation à Jésus, tozana eloko kokakola yango te, tozana eloko kolongola yango te. Toko yamba la recommandation na mobimba na yango pe toko tosa yango na mobimba na yango. Mais alors Jésus-Christ a pesa biso une information. Yesu lobi boy. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme,
il va dans les lieux arides na lingala tango molimo mabe abimi kati na moto akendaka na bisika bikauki. Ça c'est une information et non une recommandation. Ce qui est recommandation, lorsque vous aurez à chasser les esprits impurs, envoyez-les, ok, dans le lieu aride. On a tout ça autrement, mais lorsque c'est une information sur ce sabiso. Ce qui m'ont dit mon mabe abimi, akendaka na bisika bikauka. Elingi kolobani, ce qui m'ont aboyi na ye. Kotinda milimo mabe na bisika bikauki a contredire Jésus te. A quel est l'enseignement à Jésus te? Parce que Jésus a recommandé bisote que bana bosala ka bosala bote appelle biso information. Les bisika o milimo mabe bakendaka. Bisika o milimo mabe ba mesana ko kende na sima ya ko benga na bango, OK, na sima ya ko bima na banzoto bato. Bakendaka na bisika bikauki. Si papa est là, avant de vraiment un petit éclaircissement. Alors, le coup là, quand on a la bisika bika ou quand dengue bisoto mesana ko bengana na bango. Est-ce que ils ont la rappel un aspect physique lorsqu'on chasse les esprits mauvais? Est-ce qu'ils ont un aspect physiquement bon il faut to zwaka ou bien par exemple une façon il y a tenir il faut to là pour que bah esprit mauvais au tozo bengane kende na bisika on like ça. Donc na éviter ça na comprendre madame tenir yangai mutu nazo bengana milimo aspect physique donc avoir un peu une position ferme tout comme ça. Ah non ma sœur, non peut-être molimo mabe akwa kobima na nzoto moto peut-être akwa kotosa moto wana azana eloko mosusu te ye spécial akwa koyana yango moto wana sengeka kaka zala revêtu na puissance d'en haut aya na komboka moko le nom de Jésus-Christ. Mais asala yango na lolenge ya kopesa gloire epai ya Nzambe. OK, soki akoya na lolenge wana esili aza obligé te alata soki ndenge nini. Aza obligé te soit aganga toloba na mongongo na se. Aza obligé te azala pene to azala mosika. Non. Il faut que moto wana azala moto oyo azali na alliance avec Jésus. Yesu Masia azala kana kati ba moine. Pe makambo wana azali kosala yango pona lokomo na Nzambe. Wana milimu mabe ba kobima donc ça n'a rien à voir avec l'aspect physique, tout ça là, non, rien. Parce que nous voyons aujourd'hui dans l'église Nabiso, il y a des fois, il est arrivé que notre ozana kata culte, tout fandi, mais on vous dit, mettez-vous, le plus beau télémé là, esprit, oh non c'est ça mauvais, donc il faut que ça là-bas juste et tout ça, que télémé là, au tambo là, moi bon, il y a au moins une question. Ah, ok, na spéroana, ça joue aussi, yeah, et je vois qu'appelle, mon colo auto ko parle sur sortie à prière la makambwana parce que Bible zali ko recommander biso na Ephésiens faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et lingi koloba ete na kat na Biblia et zalaka existera kaka une seule sortie à prière te il y en a plusieurs na ba forme ya prière il y a aussi des prières aux ça la prière en marchant na ba forme à prière ça peut na ba prière musuzo ça lozo beta maboko eza biblique misoko tozo beta makolo eza biblique donc ce qui na sens wana ça peut jouer mais na nyonso to wana base eza ko beta maboko te eza ko tambola te ko tuta makolo te base ezali yo yebana na Yesu ayeba yo yeba Yesu eza na bato musupe bagende ko bengana milimo bende ngwana relation entre bana Yesu ezala kité on a kombo ya Yesu o intel ba bengana ka milimo va répondre bango tu es bien tel mais bino tu es binoté donc il faut yo mutoso bengana milimo mabe Yesu ça la présence kat sabon moina yo pe sala yango pour la gloire du Seigneur wana bakoyeba na kotos. Merci beaucoup pasteur Timothée. Alors tozoko évoluer na parce que bino na so bozolanda biso vraiment na chaîne na biso bozo comprendre na 100% bonzambe. Alors papa fungola biso kasi parenthèse yango otokota mozindo ya où vraiment réellement ils a un endroit approprié pour que to meka ko chasser o ezali ba démon ba esprit mauvais. Yamboto kwa kokoma na le lieu que nous allons vous proposer parce que tozako to proposer bino un lieu au biso tomoni ya malamu. Mais nalinga d'abord na continuer sur ce qui molimo mabe abimi na nzoto na moto akendaka na bisika bikauki pour faire quoi? Akendaka pour chercher du repos. Parce que l'esprit impur azala qui tourmenté na kati sabon moya moto. Bazangi saki kimia na kati sabon moya na ba bengani. Abima qui na volonté na été, c'était pas son projet ni son programme, il a quitter ses corps.
akitaki indépendamment de sa volonté, azalaki tourmenté, brutalisé, peut-être abetamaki. C'est aussi l'occasion pour nous informer biso été na baliezari de repos ezalaka te. Pe mokolo moko te milimo mabe ba ko trouver le repos dans le lieu aride. Nzokande bango ba souhaitaka ba trouver le repos. Et là, on est s'est passé, Babi n'en trouvant point, virgule, il dit, 2 points. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quel degré à méchanceté. Donc, Molimo Mabe Azali ko considérer Nzoto na yo, Nzoto na ngai, bisika ya wutaki comme étant sa maison. Aké dans le lieu aride, pour trouver repos exact, à vendre, à réfléchir, à méditer, à saliba comparaison entre ce que Zalaki na kota komi, à saliba analyse. Donc le lieu aride n'est pas un lien approprié. Botini Moutou quelque part, mais il a le temps de réfléchir. Botini Moutou quelque part, il a le temps de comparer entre kota komi na kota utake liboso. Yango mona ba élément on se comme et comme si biso na niveau to conclure que rien, les lieux arides c'est sika bienté. Les lieux arides c'est sika approprié pour tout type na bango. Donc il faut chercher un endroit bisika autokozala un tout petit peu rassuré que ce totini bango il n'aura pas le temps de réfléchir, il n'aura pas le temps de comparer, il n'aura pas de temps, il y a que ça, méditation, analyse approfondie, il n'aura pas aussi le temps, il y a que décider, puis il y a que exécuter sa décision. À décider, pensa, ah bien non, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et puis, je suis suite, on a typé à Zonga. Et quand il arrive, il sera koutiango, bakombi, babongisi yango malam. Kokomba, kobongisa, pe kobongisa nyosu malamu, mais où est qui malamu, c'est la sécurité. Ce qui a mon yango ba arranger mais ezali na sécurité té. Au lieu qu'il y ait à côté, yé moko nenga ki ana non. Alors non, comme ndenge na babengana ki nga jeter sel. Peut-être ba resisa ki ko bengana parce que jeter sel. Alors kende ko luka, c'est plus méchant que yé. Ba supérieur na yé. Ba koya et Bible zo ba biso que deuxième condition mutu o et ko la première. Le problème c'est quoi ma sœur? Tonyo kwa mi pe moi mingi. Qu'on répétait le même sujet de prière, qu'on bonde là pour les mêmes esprits. Combien de fois basi babenga di moli mona na bon moina yo. Mais azonga kaka pona nini. Moko ya ba raison ezali bisika o mili mona bakendaka et permettra bango te ba bloquer bango définitivement. Basangisa bango makoki ya kozonga lisusu na bon moina yo. Donc analyse tout ça là lelo ezali pona ko songa biso. Soit neka baninga balobaka, soit pour au conserver ta délivrance, ou soit au maintenir ta délivrance. Bamso maintien, bamso basali koloba la conservation de la délivrance. Au mona semaine au bengani moli moana. Si quelques 2 semaines, 3 semaines après moutano ko Yesus na prière, vous rencontrez le même esprit. Moko ya ba raison. Je dis pas que c'est l'unique raison, mais moko ya ba raison au batu bazali ko sala ba rechit. Na ba délivrance na bango ezali bisika tozotinda milimu mabe. Bazo vanda te, bazo zonga na facilité nyonso. Parce que ezalaki une information et non une recommandation. Donc pona koloba pona ko kende mbala moko na point mosusu ça peu important. Par là tozali ko comprendre nini que la destination d'un esprit impur na sima ko expliquer na nzoto ya moto, ça ne dépend pas de l'esprit, ce n'est pas l'esprit de choisir. Esprit a ko choisir ce qui yo au déterminé. Au poney les liétés, au tindiété. Il va dans les lieux arides. Mais l'homme de Dieu qui chasse les démons a la possibilité de coloquer les laïcs sika. Bon, ça va qu'il y ait la bisika bikauka. Yo, il m'a bisika bikauka, matali kolan zete, vanda le kolan zete. Yo, les gars na simanda. Yo, zala la porte kuna. Donc, dans le bika kapona kotel sake, ngamu tunazo bengana milieu mabengana na kupone la sika. Ceux qui peuvent bengani pété, à aucun des siko, au poney les cigates, à aucun la bisika bikauka. Vous savez comment on a la bisika bikauka kuna, à venir à s'en à l'aise, à méditer, à réfléchir, à comparer, à décider, à exécuter sa décision. À zongi nanzoto na yo. Tout ce monde la situation n'est pas Jésus-Christ. Nafu o ya Gadara toujours dans Luc chapitre 8 verset 26 à 34. OK, bisika auto 8 26 à 34. Yesu Masia
azali ko tambola na simana ya ko kitana boîte mbala moko muto libo mwana akopusa na pene pene. Je souhaiterais que tout ici kawana s'il vous plaît. Luc chapitre 8 verset 26 à 34 malgré ça mamulai. Mais Yesu tangwa apusani mutu wana azalaki na milimo mabe ba démon ebele ba vandaki epane pendant plusieurs temps. Donc pendant un long moment bazalaki na kati ya nzoto ya ndeko oyo. Ndeko oyo abande suko vanda na bisika bat bavanda kate. Mingi abande ko vanda na ba cimetière. Et puis ndeko oyo suite na réalité ya ba démon bazalaki kati na ye moya za suna bilamba na nzoto ezalaki te. Ndeko oyo babande ko kanga na ba chaîne mais abande ko kakte yango nyonso. Mais jour wana bakuta na Jésus aye ami buaka epa Yesu. Pe akome kolba na Yesu elikambo nini entre yo nanga ko tourmenter ngate. Parce que aibaki ke Yesu masi akati na zalaki na bokonzi wana. Pe lolenga ya Yesu akoye ko tika te molimo ba continuer ko tourmenter moto pendant longtemps. Parce que Yesu bande déjà ko menacer pour abimisa na kati nzoto na. Et milimo mabia na po Yesu retourna bango d'abord. Kombo na onini. Ako répondre légion. Donc ebele ya bato. Ebele ya milimo. Et mbala moko ba démon na ba ko sala prière et pas à Jésus. Ils vont proposer à Jésus quelque chose na avantage na bango. Bisika ko tozo to mona ke Jésus-Christ a exaucé la prière des démons. Donc démon a cinq prières et pas à Jésus. Jésus-Christ pas salé li bango. Et moi parenthèse car ce que tu yeso ki libondeli ya milimo mabe e bongo yo mwana na nzambo ke na église. Ça la prière et pas Yesu so ko exaucer. On est à entre parenthèses bolimbisi. Basali prière babi Yesu mwana na David tala ko bwaka biso na kati ya abim te na libulu te na moto te tala muni bangulu wana bazawana bwaka biso kuna Bible lobi na biso ke Yesu ayaki ko permettre bango bakotana na bangulu. Donc par là tozo comprendre nini que mutu oyo azali ko benga na milimo be na kati ya bomo ya mutu yende azali na bokonzi ya kopona esika nini milimo oyo bakokende na sima ya kobimisa bango na kati na nzoto na mutu. Donc ezo dépendre na yo isoko kotinda bango wapi isoko kotinda bango mais ngana azali ko proposer yo tinda bango bisika oyo yo ozali un peu na assurance que ceux qui bakei okomona bango soute na nzoto oyo uti ko bimisa bango parce que bien aimé tout ça makambo bela ko traiter. Combien une année, 2 ans, 5 ans, yo bengana kaka le même esprit, abimara na épée. Parce que azonga kaka pona nini. Nabi ke ba raison ezali belé, mais moko ya ba raison o bango bazonga ke ezali été, otinda ke place sa bien té. Kotina ressource na bisika bika okité, loka place mususu. Vraiment. Donc, eza vraiment moto ya mingi papa. Donc, ebike déjà ba parenthèse makasi oyo saleli biso pona mukolo lelo. Menga lingi loko tozo ke na biso déjà ko plonger déjà vers la fin ya parenthèse ya lelo dans enseignement oyo esengela kitoza bisika nini oyo esengeli ko chasser évidemment ko tinda ba esprit mauvais qui ne ko fanda. Donc to lingi vraiment lelo to conclure yango. Donc to kende mingi na ndenga long terme mais to zala un peu large là pour que papa me ko conclure enseignement pour enseignement ils a tellement ébélé vaste et ko ya lisusu mais lelo to lingi ko conclure na enseignement oyo vraiment papa selon yo pona recommandation oyo Yesu unzambe apesi biso ya kotinda esprit mauvais ezali wapi en réalité. Tant que tu as la Bible, tu as découvert makambo ebele na Bible. Noir sur blanc, zeni sika mon côté au Jésus-Christ albi na biso bana na ngai, basali na ngai. Ceux qui bobenga milimo mabe botinda ba na place tel, il y en a pas. Mais na kolandisa mandingi toko vivre. Et puis na idée à Jésus pour ça les alliés que tous à la vie il y a malam il y a bien parce que bato ba déranger biso ça ba démon ba milimo mabe. Alors totale réalité les arides et échoué et pécité et simbité. Chiko biso banani biso ba chrétien oyo tozana église na biso altar de fogo pena ministère na biso international de délivrance par la parole de Dieu et la prière oyo tozo benga mili pardon to mil pédéo. Na ndenge na biso na sima ko salba méditation approfondie à la parole de Dieu tozu esika yango totanga na Biblia ezali na Apocalypse 8:9 na kotanga po aifoka na tango. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer.
Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers du navire fut détruit. Tant où ange, où ezali ba jugement moko makasi ekosalema na ba tant où ezali koya. Tant où deuxième ange a sonné qui trompette, jugement où esalema ki na mokili ezali kiwana. Babi quelque chose comme une montagne embrasée par le feu fut jeté où? Dans la mer. Conséquence nango ezali kinini. Babi tiers de la mer et comme makila. Tant comme makila, conséquence mosusu ekolanwe esalemi nini? Balobi tiers tiers ya ba créature. Babi kelamu nyonso, ba créature nyonso to. Oyo ezalaki na kati ya mer. O mbisi, o nyama, o nzete, o ligorodo, o nyonso tout oyo ezalaki lokola créature. Na partie oyo mai ekomaki makila, nyonso ekufi. Babi oyo ezalaki na souffle, ok? Donc nyama, mbisi, des choses comme ça. Puis babaki si les sous tiers ya ba navire. Bois tout navire. Donc sangisa ba navire nyonso tout oyo par exemple ezali kolo ya mer. Soit tiers na yango. Tiers c'est à peu près 33%, des choses comme ça, 33,333 belé. Donc kaka na montagne embrasée, moko wana kaka. Montagne embrasée par le feu et kiti na mer et comme ici notre balokola telle quantité ya mai oyo ezalaka na mer. Mais 33 donc un tiers na yango est commis makila. Donc par là tout se comprendre que et l'eau qu'on a ou quitté qui na mer ezé l'eau pamba te. Ba banso bazalaki na souffle ba kufi. Ba bateau nyonso tout oyo ezalaki na partie wana. Donc et récupérer pe un tiers ya ba bateau, ya ba navire. Nyonso tout ekei. Tu peux comprendre nini que montagne embrasée ezé l'eau ya blague te. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, Zanine. Parce que livre ya Apocalypse. Oui, ils livre ya Apocalypse, ils ont un caractère futuriste. Avec temps passé, présent et futur, ce que tu vois dans la Bible, tu as accordé Ancien Testament n'a passé, Nouveau Testament sauf Apocalypse n'a présent, et puis tu as accordé Apocalypse n'a futur. Oui. Et c'est un caractère apocalypse, c'est un caractère futuriste. Mais, makambo surtout c'est un livre apocalypse, surtout ils allaient appartenir à un temps futur. Et si tu tangi, oui, cette réalité est vraiment réalité apocalyptique. Il y a temps futur, non salimate. Mais babiloko oyo bako utilisé na temps wana et qu'on a créé ont été déjà créés. Donc, ça existe. Na katia armée en Zambie. Entre autres montagnes embrasées par le feu. Et ça, c'est dans la réalité comme les dieux va commencer à fabriquer ces armes. Non, ça existe. Ndenge moko ya ba arme mosusu ababenyango mabanga ya moto esanga na makila. Arme en Apocalypse, mais au moment na arme na ezapena dans l'Ancien Testament. Josué a utilisé ango, Moïse a utilisé ango, batukutu ya temps passé ba utilisé ango. Mais c'est quelque chose qui est lié dans l'Apocalypse. Donc, nous sommes autorisés à utiliser Babylone ou Tata Nabiso. Voyez-vous, Babylone ou Tata Nabiso a certains mais bien sûr, dans l'orientation en Saint-Esprit. Donc, montagne embrasée par le feu, où ils allaient comme ça tiers et mer makila où ils allaient comme matière ya ba nyama ya ba créature nyo ça na souffle où ils allaient comme matière ya ba navire nyo soto et loko eza blaguité et loko eza blaguité loko la to sala ki préoccupé to luka et sikani ni to kotina milimu mabe bo soki akekuna aza na facilité ya kobimate voilà et sika o biso to sala kotina milimu mabe to tinda ka bango dans na ba les aridités mais to tinda ka bango na montagne embrasée par le feu soki to tindi yokuna OK au moins que tu écoutes ta situation mosusu na nzoto mutu wana mais yoka ko obima ndenge nini imaginez un peu ngomba ya moto wana ekitina mai un tiers ya mai ko makiliser le blague quelle est cette arme na monde ya ba américain ya ba allemand oyo ba betango na mai un tiers ya mer tout le bien là qui écoute te rivière te fleuve te
mais ya terre CPT mer un tiers et qui est comme makila et bomi un tiers ya ba navire armaniser leur mususu hein et leur mususu ya na ngai donc kuna nde sikoyo to koma ko tinda milimu mabe soko tindi kuna ya zalano à l'aise. Mais papa, qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait croire que tant au quotidien esprit mauvais wana, na montant na embrasé wana, et que les esprits mauvais oyo tindi wana ekozonga lisusote. C'est vrai que oza penza na ba confirmation nango umbe oza na ba exemple palpable. Oyo esi osala que effet nango pe zongela otomona omona na à l'œil nu boy. Merci beaucoup Yaya pour la question na yo. To salimwa mikolo ndambo na kati ya makambo oya délivrance. To salimwa mikolo ndambo. La force d'une armée est dépendante d'un nombre de militaires. La force d'une armée est dépendante d'un niveau de degré d'armement oyo yo armée on a bozali na yango. Lelo oyo yo boko ça la 1 million mais boye na ba mindu kana million ko bande ko ile la toyo au charger le sous toyo. Maintenant, moto mususu a déplacé ça na pays na ye a manipulé ka télécommande tant que tibo ba to ba kiye ici. Donc, ils ont un problème à armée. Bobo sanate que moko ya ba kombo to benga nzambe to benga que l'Éternel Dieu des armées. Et armée les ali ba koma yango na nombre pluriel. Est-ce que ceux qui sont benga ka na kombo ka benga ka non. Il n'y il y a des armées na service sans nzambe. Est-ce que ba armée est-ce que tu kokoza na armée sans armes? Exactement. Donc nzambe penza ya mapinga ya ba mapinga ba armée nyoso to mona mokilo ezana ka biloko meke donc pour na répondre et belé ya ba pour to souffrir ma sœur to nyokwa ma posa na biso ezalaki mutu soka yepa na biso aleki na délivrance abeta lisolo mosusu ya difficulté mosusu mais ya oyo yelaki pa na biso na abosa na ngona vine umbo bengana mulimo mabe na sima mikolo aye lisusu na sima mikolo skona kati ya komitungisa na toto koti ba prière nde to iko cette orientation ya na ebisi bino bo mekaka ko dutete mekaka tinde dans la montagne embrasée pe soki olingi pour comprendre que milimo mabe alinga kuna te biso sala ndeni avant to bengana yo spirituellement par la foi na koloba boy na zu montagne embrasée na bendiango pene na yo mondam lokola moi raisonnement moko imete na zu montagne embrasée na bendiango pene na yo ale boso bimasiko ndenge boso bimana bokota mbala moko na montagne embrasée so avant kotsa bango kuna un jour bato basala ba délivrance boto na ramile mabe boto na milieu mabe bon pona entre montagne embrasée na bisika bikauki tuna molimo mabe oyo ko bengana na délivrance tuna soki ko pona côté nini milieu mabe mona ba ko pona nini les arides parce que babi kuna za l'aise kozonga na montagne embrasée bien aimé à moins qu'il y a des vieux qui mais ce penza quand on réussit au côté kuna ya et c'est les vendre na yo beta li solo mususu mais amoli mwana esusté. Merci beaucoup pasteur Timothée dans le lieu babi le lieu aride déjà mon endroit approprié pour totinda ba esprit mauvais na ebike pasteur Timothée azaki clair azaki précis ba na nzambe nyonso o ba duvida ka bakota ka ba doute baza vraiment satisfait mais pas il y a un pasteur qui me dira il y a deux esprits mauvais autant ba koti na moto et moto ezaka bilei na bango na kati ya moto wana ba esprit mauvais wana esika ekufa ezala détruit mais il s'accroissent donc bazo le contrôle ko bota malisusu pe ezala kwa bilei na bango siko est-ce que na montagne embrasée par le feu wana ekoza susu moto tepo ekolisa ba esprit mauvais wana mbeza po et détruire bango totalement ba disparaître eloko balobi wana bazu yango wapi eloko balobi wana bazu yango wapi ya moto e moto nzambe ye moko ngwende na yango liboso na ezalaka nini ezalaka moto babengi yango hôtel de feu epelaka juste liboso ne pe ba ange nzambe nyonso bafandaka tout autour ya ngwende ya nzambe mais ya moto na moto bato mingi balobaka ndenge na ce sont des sorciers tellement ba comprendre que tozali ko punir bango makasi à travers ba moto na biso yango siko une façon ya ko décourager biso to tindaka bango sous na ba moto te nde ba pesa ba enseignement ndengwana il faut ko tinda ba moto na bango c'est rien par rapport ya véritable moto o ezali kati na biso donc soko tindi mutu o tindi molimo mabe na moto akepe na moto mais loko moko ezali boy ce qui est vrai donc oyo toko sila na définitivement na ba réalité wana ba démon wana nano ekokité c'est ce qui est vrai mais na minute nous pouvons toko ko beta bango na minute toko ko kanga bango toko mais nga problème na ngezali na mopanzi ya moto na bimisi
na otine na zen endroit oyo yo na komone lisusu na nzoto wana te nzambe mutu akoyeba ndenge akogere ndenge na tine na montana mbraze soki nzambe abi bon tana baona nekoki te mwana nga Timote bon abima mais na nzoto ya mundimi na nga oyo nga na benganaki akozonga lisusu te. Donc l'objectif na nga ezali nini nalingi na conserver la délivrance ya patient na maintenir délivrance na ye to beta lisusu masolo ya molimo wana te to beta ya mosusu. Donc continuer ya kobwakela bango moto continuer c'est une façon ya aider les sorciers. Ok, peut battre misala oui parce que tant beaucoup on a ba contre-attaque on va comprendre que le tout puissant c'est Jésus-Christ peut va se convertir ba roya mon panzi na biso. Merci beaucoup papa. Alors le lot de Asuka ya enseignement na biso mais pour la conclusion na yo le lot et koko za nini pour na message au lobby awa. Conclusion et koko za la nango simple tout en la Bible malamu. To kendaka eloko moko malamu. Totika kosala makambo na kati na bonzambe na momesano lokwa na yoka ki passer Timote azosambela boyeboye nga pena kebote vérifier d'abord na ba écriture soki na ko passer Timote wana lobaki eza normal donc totika kosala makambo ndengwana tel loko les arides to bandi nango lelo te omona ba grand théologien ba te belé ba wumela makambo na nzambe ti lelo oyo bazoti na les arides comme si c'est une recommandation. C'est une information. Donc, comprendre que les arides est une information et non plus une recommandation. Tant la Bible malamu, méditer malamu, et puis, Nzambe ako zangate ko pambola yo. Merci. Merci beaucoup pasteur Timothée, merci Nabino no Bolanda ki biso. Alors papa Timothée, contact na on a vu que vraiment ba te belé ba koluka éclaircissement na enseignement o ya lelo. Contact na yo na bana nyoso ya Nzambe o bazoli bakwa malamu ya Olanda biso na mukolo ya lelo. Bien, merci Tozana Luanda na Angola plus 244 928 94 99 34. Yeah. Voilà contact nanga yangoana et lingomba na biso kombo nango altar de fogo tozali na municipio ya Kazenga na Bairo Mabor juste en diagonale na impresa na kombo ya Manaut 7 na église na ministère na biso ya combat spirituel na kombo ya Milipador nyoso mibale ezali ko évoluer et sikamoko tozana ba makambo mwebele o tokoyeba na kosona bino beaucoup en contact na biso na numéro o yango peka ezana ba réseaux sociaux presque nyonso ba contact mosusu borozango au bas de l'écran. Merci. Alors quelques salutations, quelques shalom na bana Nzambe balanda biso. Na pesi mbote pa ya basai na Nzambe nyonso tout na monde entier. Na pesi mbote pe na bana Nzambe nyonso na monde entier. Bolimbisanga penza pona lelo, je me réserve un peu de commencer à citer le nom. Mais bozala béni tolingi bino mingi et beaucoup en contact na biso je pense que beaucoup zala béni na mwandambo ya connaissance oyo Nzambe atie kati na biso ban altar de fogo ban Milipador kaka ya Angola te mais partout dans le monde soyez bénis. Merci. Amen. Bon, merci beaucoup, papa, pasteur Timothée. Vraiment, je sais que tu as béni biso. Alors là, j'en profite pour dire merci. Et puis, il y a cher internaute Nyos au Bolingaka chaîne Oyo ya El Roi Media TV. Merci na Bino Nyos au Holanda biso. Merci na caméraman na biso Adosa Malam vraiment Aris Mbonda. Merci. Gros bisous à toi. Là, je pense directement vraiment. Babi et puis il y a Thérèse Mbonda. Moi, aussi, il y a Jojo Badou. Donc, gros bisous à toi. Gros bisous et puis à Rachel Moussungu dans Fondation Forum na Vienne, hein? Fondation Forum na Vienne et tout ça maman malade on a cité lelo donc suite babi il y a El Roi Media TV. Merci. Alors merci et puis à Joadi Masaku gros bisous à toi vraiment bon continuer cause à la brancher na émission où il y a 100% Bonzambe Zeba Poma Azaria donc babi sponsor hein? Sponsor officiel il y a émission à 100% Bonzambe il y a soutenir moi mingi maomba Nzambe donc gros bisous à toi et puis na bosanité babi en Kerido à Fonsumbala gros bisous à toi gros bisous et pas il y a Ebenezer kwa Nzambi depuis
Bella, donc en Belgique. Gros bisous à toi. Gros bisous na bino no so bolandi biso libakwa malamu epesa meli bino bo continuer ko s'abonner na site oyo ya chaîne oyo ya malamu eye pona vérité ya makambo nzambe. Alors tozana bino pona lelo tebisi bino au revoir au prochain numéro. Tozonga sus na pasteur Timothée vraiment pour attaquer ba enseignement et belé ya malamu po isunga peuple de Dieu. Merci beaucoup et au revoir. Ciao.